Désormais, suivez plus de 25 chaînes de télévision de la RDC et plusieurs autres du monde. RTNC, B1, RTGA, Digital Congo, Télé 50, Kazarema TV, RTVS 1, Congo Web TV, Malebo TV, Kin Direct, Gloire TV, Kimbangu TV 1, Kimbangu TV D, Ingeta TV, Malebo News, Molière TV, Gospel Africa, Yapiso RDC, TV La Foi en Jésus, RTNC 3, RTK International et bien plus encore. Retrouvez toutes vos chaînes de télévision préférées de la RDC et du monde dans une seule boîte. Orao Télécom. Nouveau stock de décodeurs disponible. Commandez dès maintenant votre décodeur à $99 ou €99 pour être livré à partir du 15 mai chez vous. Pour plus d'informations, appelez 001 214 988 54 96 ou visitez www.oraotelecom.com. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte. Tozongi na lokola na lobaki na ebandeli affaire Fally Ipupa nde na kanisi ezali dossier ya lelo oyo trovandi lango pendant quelques instants notre temps étant oyo ezalaka toujours tozalaka toujours na temps mingi te. Fally Ipupa ifalaki abeta concert na Angola. Producteur mioko ayeko sollicité ezali Domingo, producteur Domingo, wana akende kobeta kuna. Bayokani bakofuta montant nini. Liboso ezalaki bakofuta $20,000 so $45,000. Kaka na bampiaka mikolo yo Fally akamati asengi lisusu $10,000. Na contrat na bango, contrat yango eza ndenge nini? Vedette lokola vedette internationale, Petit Aza vedette internationale, Fally Aza vedette internationale. Oyo baninga mingi bazoyo kilaye likunya. Bon, ce n'est que tout à fait normal. Tout ça namboka oyo soki moninga zo pela, bota o papo ya bama tembele, azo sepela mingi tene tozo sa musa na biso. Fally Ipupa azalaka na maison na ya production. Maison de production wana nde zwaka ye en charge ba contrat na ye nyonso. Mais mukolo wana lokola Domingo asa koluka leka ye pana ke aya kobetisa ye nani concert na Luanda. Fally ayambiye awa na Inter te batu mingi bazolo ba Fally azaka na bureau te. Yo na Fally ebandi ndenge nini likambo nini bino na Fally Ipupa na bengaki ye na téléphone monsieur Fally Ipupa naza na besoin na yo oya kobeta na Kabinda. Alobi oui yaka na Kinshasa poto kutana. D'abord tangu na na Kinshasa na tuniye ozalaka na bureau te. Ote awa kaka na ko sala repetition lobi moyo ya mbangawa ezate lobi tangu zala disponible benga ngai po ya mbangai. Abengi ngana Grand Hotel. Ayambi ngai mbala moko mutakoti na gabene kuna akekozwa contrat oyo. Na bosoloni nini wana yambio tangu to solo na wimbo papa ngana yake na mbongo hokende kobeta to bandi ko discuter kobeta ngo e bandaki na 50,000 to discuter to $50,000 $50,000 to ko discuter ko la caché na ye pana ke no beta na Kabinda oui na Kabinda maintenant to ko solo to suki na $45,000 po assigner contrat na hotel wana ayeko pesa ngai contrat na yona to signer signature contrat to signer contrat na pesia $20,000 cash na futie boy na pesi na tunia papa ko kende kan na tunia lingo kende na avion nino lingo kende te ba avion wana ya njili na matango te pokeza muke boy bombo papa yebisa biso nini ulingi oh na kende na mutuka ça va mutuka to bi okay to zana agence moko ba benga W et kende kana mwanda ofozo mutuka wanda okende na kenga solena batwana ba lobby non pas de problème biso tozongi na biso pas de problème au fouti na fouti déjà mutuka ok la biso mukana na futaki W donc o avancer Fally Ipupa Fally ayambiye awa na Inter te batu mingi bazolo ba Fally azaka na bureau te ata lokola bureau de ba bureau de ba fe
na isika te kaka waya waya wana babimisi $20,000 fali abimisi contrat oyo atambolaka nango normalement producteur nde ifalaki azwa contact na Domingo fali a signé bayokani $45,000 $20,000 bapesi bakiselanga isusu $10,000 $10,000 babakisi $15,000 tokopesa yo wana okozala na concert na Angola. Domingo abandi campagne na ye abandi ba publicité na ye bolanda bino moko sur Molière ndenge nini Domingo angolais de surcroît asali puisque ye pas à fanatique a fali biso nyonso tolingaka ye bato ebele balingaka mais ntango oza na comportement wana oyo elobi ozaki miyibi pardon. Alô Cabinda, a saudar o Dia de África. A COGEPS apresenta grande show com o congolês democrático Fali Ipupa e a diva da música angolana Yola Semedo. Dia 20 de maio, noite de gala no Presmar. E dia 21, show da juventude no Estádio do Tafa. Ingressos já venda nos locais habituais. Faça já a sua reserva. Patrocinador oficial COGEPS. Cabinda, tô convosco. Mais la sikoyo le 20 de fallait que a beta na ndenge bayokanaki il fallait que bango baya avant yo si omona esika nini ke okobeta le 20 bino bozoko taper na Angola le 20 puna ezalaka omoni bakosala ba caravane ya bato bazo tambola na ba vedette pana ke producteur a récupéré mbongo na ye mais il se fait que mukolo wana producteur aye kozwa fali alongwe na Kinshasa. Il y a un orchestre. Il fallait qu'il y ait avant, l'orchestre précédé Bango, 2 jours avant. Il fallait qu'il y ait Mukolo, il y a un concert. La frontière, les musiciens Bazali, mais mon cher ami Fali Ipupa Di Caprio, il y a des fils qui balance. Avant que Yokota na podium pour na oya koyemba. Nani balance ango, osalango na l'air nini. Puisque on s'est présenté na frontière, Domingo a se présenté na frontière, aussi on dit à qui l'arnaïe $30,000, $15,000 il fallait pas payer ça yo avant que concert et banda likamonini et lekaki. Likambelekaki que Domingo quoi kazaki ba autorisation nyonso ya ministère ya culture na bango et autres na frontière il fallait qu'il azala wana bapesa visa volant wana batu bakota mais mutu wana oyo il fallait que musala wana il semblerait kazaki na retard agent oyo il fallait que tia caché wana ke fali na équipe na yeba leka azaki na retard puisque fali azaki na frontière du moins ba musicien na yeba azaki na frontière. Wana fallait aller kokota avandi il était là je crois à partir de 11h 10h 11h wana monique visa bato visa bazo ya ko zoyete ba bengani na Domingo alobi non moto il faut tia visa puis bango baza au moni frontière za quand même en dehors ya ici qu'il fallait ba beta agent wana za koya azana retard patienter azakoya. Mais dit Caprio a le bino, nga za vedette. So bino oza bien organisé te wana Italie bino. Nga en tout cas na bae ale. Na zongi Kinshasa na kobeta paye concert wana te. Oh. Mais yo zwa ki 30,000 là pas no concert. C'est la loi. Notre client, M. Domingos David Tati, de nationalité angolaise, a appelé les citer en citation directe par devant vous pour deux faits infractionnels. D'abord pour abus de confiance et pour extorsion de signature. Et vous allez constater, Monsieur le Président, que pour ce qui concerne l'abus de confiance, notre client avait conclu un contrat avec les cités Fali Ipupa pour une production musicale en Angola, précisément dans la province de Cabinda. Et, Monsieur le Président, il avait été convenu que le concert, la production musicale, devait se dérouler
au 21 mai. Nous étions à ce moment-là en 2011. Que le parti pour la prestation de l'artiste musicien, et celui-ci, le cité, devait percevoir 45 000 $. Et un acompte devait être donné, notamment 30 000 $, et les 15 000 étaient réservés sur place à Cabinda lors du concert qui devrait avoir lieu. Vous avez le contrat, il était stipulé dans le contrat qu'à la réception, à la signature du contrat, M. Fally Ipupa devrait verser, voilà, à la signature du contrat, il devait verser 30 000. C'est ce qui a été fait parce que le contrat est là, il avait été signé entre les parties. Et la décharge que vous avez, c'était le complément qui avait complété les 30 000 $, parce qu'à la signature, on lui avait donné 20 000. Le contrat est là, monsieur le président, la décharge est là aussi, pour que l'artiste musicien le perçoive sur place. Et il avait été convenu, ça c'est pour l'organisation, que l'artiste musicien devait fouler le sol de Cabinda 3 jours avant le spectacle. C'était pour des besoins d'organisation. Et que ça, qu'à cela ne tienne, l'artiste musicien est arrivé à Mwanda le même jour du concert. Donc le même jour où le concert devait se tenir. Donc disons qu'il est arrivé à la veille du concert. Et il a été logé par l'artiste, par l'organisateur, notre client. Il est arrivé à Mwanda. Il a été logé le 19 à Mwanda parce qu'ils sont arrivés le soir. Mais le concert devait se dérouler. À Mwanda, il a été logé. Suivant. Oui, bien sûr. Il était logé. Il a les personnes qui sont venues pour le concert, ces musiciens qui sont arrivés. Il a été conduit à la frontière le 20 à Yema. Là, ce sont les personnes qu'on avait enregistrées à l'arrivée. Il a été conduit à Yema. Et lorsqu'il arrive, monsieur le président, à Yema, toutes les formalités. C'est déjà à Angola. Non, Yema, c'est chez nous, à notre frontière. Toutes les formalités étaient déjà faites. C'est-à-dire qu'on leur a donné ce qu'on appelait le visa, le laissez-passer collectif. Parce que pour rentrer là-bas, il faut un laissez-passer collectif. C'est comme ça qu'on a fait cette liste-là. D'ailleurs, il était convenu 29 personnes, mais il est venu avec 32. L'organisateur s'est arrangé quand même pour que les 32 foulent quand même le sol. Et il a eu le laissez-passer collectif à Yema. Il était question maintenant qu'on appose un visa du côté de la frontière de l'Angola pour qu'ils entrent. Et l'argent qui était chargé, l'argent de l'immigration angolaise, qui était chargé d'apposer ce visa-là, devait venir du centre du Cabinda. Là, il y avait la direction générale, la direction provinciale de l'immigration. C'est comme cela qu'on a demandé à l'artiste d'attendre, de patienter à la frontière, parce qu'il était 13 heures, il devait patienter pendant quelques temps. Et lorsqu'on arrive à 15 heures, l'argent n'était pas encore là, l'artiste a commencé à bouder. Vous savez, en 2011, il venait de briguer une étape de succès tel que pour lui, on ne pouvait pas le faire attendre même pendant 10 minutes. Il dit, mais non, comment moi je ne peux pas continuer à attendre, sinon je rentre. On lui dit, non, vous attendez parce que le concert, de l'autre côté de la frontière, il y avait déjà une organisation. Il y avait des bus, il y avait des fanfares, il y avait des gens qui l'attendaient. C'était le jour de 20, le soir. On lui a dit pratiquement, l'artiste impatient s'est décidé de rentrer. Il a plié bagage de lui-même. Et lorsque l'agent arrive pour apposer le visa d'entrée, on constate que l'artiste était parti. L'organisateur a commencé à rappeler l'artiste qui n'a pas voulu entendre ça d'oreille, a commencé à injurer l'organisateur, vous n'êtes pas organisé, moi je ne peux pas attendre, comment vous faites attendre, moi je rentre. On lui dit, mais non, le concert est prévu à 20 h ici, on n'a pas de visa, vous entrez. Et d'ailleurs, on lui a même donné l'exemple, parce qu'une fois, Ferrego a été produit par le même artiste, celui-là il est entré pratiquement 20 h pendant qu'il y avait aussi concert. Le monsieur s'est entêté, il est rentré. Détenant au devers lui
les 30 000 $ de l'artiste, du producteur, de notre client, et n'a jamais voulu les rembourser. Na colère wana, oh na zongi Kinshasa. Puis si on est en Angola, on va payer 2 jours, 3 jours. Ndeni no kamata isu so lobby na kanda wana na kivedette na yo. O lobby na zonga na Kinshasa. Wala bato wana bakomisa siko batala Fali. Zonga bakomo bondele ya zonga, lebi jamais nga na zonga na ngaite. Ake na 30 000 $ à bato. Et ça les makate DiCaprio et ça les makate. Oh tala na contrat wana ezane nini? Contrat wana yo sinyango, mais au nom ya producteur na yo. Contrat wana eza na valeur juridique nini? Le bien au Marocain, ndenge to komaine fallait komaine la frontière avec tout son groupe. Normalement, suite à une capacité on a code ça. Normalement on a contrat et ça bongo. Je vous donne un exemple, une parenthèse. La francophonie ils ont les 12 septembre. Ah ouais. Va recevoir l'artiste la route à la fouine, va soprano la route à Libanda. Il aura fallu à l'affiche le 12 septembre. Francophonie va être programmée pour l'année 2014. Ma fouta bisombo, on a un contrat, va signer 15 000 $. Non, c'est exactement semblable. Et bon, là, il est quoi? Ils ont dû annuler le concert. Bah, Exibiso, moi, bah, les Moussous, bah, Boïkoya, par rapport à Makambo Ebola. Année où, bah, Kofuta la même somme parce que concert on a et bêta m'a quitté suite il y a faute na mango bah juge qui bon fallait être dispo il y a bêta la foot bazar on a bazar kangai la foot biso la même somme année où ils n'ont pas compté parce que contrat la biso le bail c'est le même contrat monto à Zoa et le baki que concert na remboursé en cas il y a force majeure tremblement de terre tsunami, sinistre, grève, mort, soit tout le monde a Koufi ou bien il producteur au Koufi. On a tout cas le rembourser bon. Tant que la cause on les a été, ils ont suite à une capacité na yo au côté au respecter le remorté. Généralement c'est écrit dans rembourser en moté. Soulé, aux a tout à fait la raison. Et ce type là, ce monsieur là n'est pas venu avec droit au côté Ayaki Dangote. Mais vous avez un élément nyonso voilà que vous kamata oui bon père vraiment s'il te plaît sonné voilà que fallait azong sambon wanate puisqu'il n'a pas respecté il n'a pas obtenu les autorisations il n'a pas dans le cadre de sa frontière mais ceux qui m'ont dit ah maman Soki fan n'a pas essayé de noter à la cadre d'un musicien mais Bino dit qu'il n'a pas respecté. Mais comment est-ce que vous avez dit que c'est une chance à dénigrer Bino que l'acte transactionnel est le Koutana n'a signé en hôtel. Bon, non, il n'y a pas de pour revenir. Non, voilà. Je reviens un peu en arrière, c'est juste 2 minutes. Fallait prendre une Jeep et un bus. www.com oui tokoki kokende www tokei le bar dit seulement que oui la vérité jusqu'aujourd'hui comment on va monter la frontière responsable qui en chef toujours il y a DGM j'ai oublié son nom tout est que Solana avant-hier balongo lié on a batindi na Lualaba ayebi biso papa bovanda nyanga vous nayokelaki fali mawa ngai mutakome kopresse fali azonga il nous avait signé des documents azana ba copie ayebi biso le jour où vous avez besoin de moi nakoya ko témoigner azana en fonction maître c'est la parole de l'un contre l'autre et dans la valeur juridique à mon côté c'est la parole de l'un contre l'autre je crois que l'avocat est là ah bon ben il fallait venir avec les documents non bon quand on aura ce n'est pas légal maître n'est-ce pas c'est la parole d'un absent la parole de l'un contre l'autre non le témoignage c'est une preuve en droit ok enfin bref tozali tribunal de tozali kaka bato na ndenge toyambaki Domingo na ndenge toyambaki bapetir na biso yo Soule na ndenge toyambaki ba avocat ya Fali tokotika pe ndenge wana te bise bato bazo na biso makambo ngo ezokende ndenge nini Fali akena 30 000 ba bato soit disant Domingo yo solo na contrat contrat payé o eza valable te
Domingo aye okamata alandi fali te alibite mutu na ngai zongisa nga mbongo nanga puisque mbongo nga napeselaki yo oyembaki te na frontière. Il y a aussi des problèmes administratifs et ça na bateau batiaka biso na ba frontière pas na kotungisa ka ba musiciens pas na kotungisa ka ba population et ça ngakate. Alors aurait kozelaté que ou bien on soit précaution on la qui s'appelle que il y a solo nazaki na frontière il y a yakite Domingo ayaki fali pupa Domingo ayaki yo kamati ozongi na yo ozongi na 30 000 na ye oye bisa motolobi non yo okosolola na contrat Domingo alandi fali ekomi kaka non solola na ba avocat na ngai nateka ba billet na sala de dépense ebele ya 50 000 banengaki bakanga ngai kuna mais madame moyo ayaki ye mutaki kobeta ye pe tunaki fali aza wapi ayaki na nga pe na frontière aluka fali po ayebisa ye kota tomonaki ete wana esimbi te Domingo akamati afundi fali Domingo akamati aye na Molière aye kolobane nini fali azonyo kola ye puis ça fait 2 ans 3 ans fali pupa ozongi sambongo na ete ah non soko lingi na ya kobeta lisusu bakiselanga $70,000 puisque nga mikolo na komi vedette il faut $100,000 ah papa Domingo alobia wa pani papa Molière akoti na likambo puisque biso toyambaki Domingo wana ba toyambi Domingo fali akamati atindi batu na ye bakamata bakanga Domingo afingi mutu te Domingo a relaté nazali avocat ya Domingo te oh yo papa Molière ozokotela angolais oyite bangolais bakamata ka banyokola ka biso papa toza ba escroter toza pays ya ba escroter botu na ba Uganda o baza ba nyongo ya Congo baza ko escroquer Congo ne biso toza toketo escroquer mutu moko te boka za angolais babetaka bangolais il faut tika ya biso tozaka ba fanatique afali mais ngai pe nazaka fanatique afali banzemo mususu kwa kaye aza jeune mais nalinga banzemo ne mingi penza même petit mais tokutaka na kana ye fali tokutana kana yo na Molière tu es toujours le bienvenu mais émission de ça na ba les amis de Wechi tu es toujours le bienvenu ba disque na yo to tiaka ba clip na yo to tiaka donc na likambo ya Domingo ezali correct te okamati otundi Soule ye na avocat oyo tokutanaki na ye Papi Kibens bokamati bokangisi Domingo boko ofunda ye non imputation dommageable soki babiloko nini bakamati Domingo batie kraka motaye ko senga nemongo na ye batie kraka mais Boïse bokei contre la justice puisque yo zala quitté yo ndo zali plaignant au pénal il faut yo moko nde okamata o sala plainte na yo o certifier plainte na yo nde plainte na yo ezali valable mais yo zala Paris otindi procuration par email soki WhatsApp ango batu na ndeko India yende alinga mingi ba WhatsApp soki kendenge nini mais enfin otindi WhatsApp procuration na WhatsApp et ça les makate tu dois être là d'où balobi osali arrestation arbitraire bakangi Domingo sous base de dénonciation na yo mais yo moko zala quitté c'est une infraction fali poupa c'est du pénal okangisi moto yo moko plaignant il faut zala wana yo zala quitté ba petit na no Soule na yebisa ki nga bitala bozo conseiller fali mabe bosala likambo ete bokangisa Domingo te tozalaki na bino na palais de la justice sawa na ba couloir na yo maître soki Kibens je confonds entre Kibens na Bondonga te Kibens na yebisi bino boza ko sala erreur fali aza vedette maza na besoin de publicité en ndengo yote puisque moto wana bakotika ye batiki ye pour anine d'abord puisque c'est arrestation arbitraire
non seulement ezalaki arrestation arbitraire bakonzi na biso bayebi likambo wana puisque procureur général oyo ya Angola akamati a saisir procureur général oyo ya biso yo lobi non na kenobeta na Angola problème ezate wana eza PMI biso pe tokanisaka na kei na ke Bruxelles ba combattant ba obeta ngai te tant so mona usina nous frappe et puis balongoli au poussière donc et ba na raté yo lobi okende na kobeta na Angola oyebele oni ezo zelo kuna te mais tant bien même wana yo kamati ok na Angola ça c'est encore autre chose à voir okozonga ndenge nini ça wana pe tokomona mais procureur ya République ya Angola alobi non même ce qu'il fallait ayawa tokanga été pona nini puisque contrat wana esinyami na Kinshasa esinyami na République démocratique du Congo donc justice ya République démocratique du Congo nde eko trancher likambo wana naza na mkandawa ya leta ya biso lokomona ngo après oyo ayebi kotanga za nango pe totindaki manager na ye leta biso alobi ke fali na Angola tosalaki ye contrat te place tosalaki ye contrat na Kinshasa nta bamikonzi ya Kinshasa bango bakoki kosilisa makambo oyo eza biso te Angolais likambo mosusu tango tosali fali mabe na Angola bato nyonso bakoloba bakontendre makambo na ndenge mosusu soki bosali fali mabe na Angola bato misusu bakoyoka ngo mabe oui bakoloba non tala bangolais babeti musicien na biso bakangi non yango tolingi makambo esila awa yango toye awa tozoloba polele bato nyonso bazoyoka makambo contrat esalamiki awa na Kinshasa mbongo bapesaki na Kinshasa nta eza mboka Kinshasa akoki kosilisa makambo na Kinshasa justice ezali pe alobi répéter ngo papa alobi na Kinshasa pe bamikonzi bazali uti koyambanga sikoyo na chef munene pe ya Kinshasa c'est quoi nani wana procureur ya République awa ya Kinshasa na Monique oui aza motu aza pe akanisaka mais ça bien te mutaya ko yakawa kovanda kana ba hotel fali kokima non biso toza kaka besoin na mbongo na biso makambesili voilà pourquoi ba avocat ya Domingo bakamati baki porter plainte pona abus de confiance ya l'art ya batolier mo beta quitté bakamati osali extorsion à signature je wana Domingo ayawa na basoda bo entouré ah non solingi to kendo beta lisusu signer mukanda bo signer ce mukanda ça c'est un langage que lui na ngoko na likamwana te et arrestation illégale basengi yo 3 ans bakanga yo au foot à $150 000 et pas à Domingo et etc. De dire établi en fait comme en droit l'infraction d'abus de confiance à charge du cité tel que prévu par l'article 95 du Code pénal, livre 2, de le condamner à 3 ans de servitude pénale principale et à une amende de 300 000 francs congolais, de les condamner aux dommages et intérêts qui seront estimés justes et équitables par votre tribunal. Likamwana ezali pris en délibéré actuellement dans d'ailleurs délai ici et l'équipe ba juge au boza comme on a bilili ba juge il faut ba rendre sentence na bango sentence ou na le jugement na bango il faut ba rendre jugement na bango toza kozela et ce qui batiki yo fali Domingo a okende na appel soki Domingo alongi a okende pe na appel puisque bato petit nanga fali poupa DiCaprio
bato bazolinga yo te bakotika pe likambo wana te puisque rêve na bango eza nini bamona yo na tribunal otelemi oza wana baza kotuna yo kombo na yo nani o Fally prénom na yo Ipupa surnom na yo olingo linga te bokene na appel oya kolonga soki Domingo soki yo mais yo ko perdre puisque babengisaki yo yo yaki te tu es obligé d'être là nde sika bato baza kolota bazo soma soki ba makasi pala ke ba mona kaka photo wana DiCaprio encore petit na mona ke mukolo wana ndenge okati suki dali DiCaprio wana eza kombo ya koko na yo est-ce que ça comme à côté angolais voilà likambo na ibisa ke ngabi Fally Kamata, il y a moyen de calmer cette histoire. Il y a moyen de négocier pendant likambo wana et ça les maté. Bamo na yo na barte. Bamo na yo zo samba te pendant $30,000. Na pesa ki batwaza pembe na yo soule. Boni, on vend nie, mais il y a ça Fally non. Il y a moyen de trouver une solution à l'amiable pendant vedette nangai petit nangai Fally Ipupa à s'emboîter. Mais ce que monique oza ko samba oza ko pela fort okyo samba te oko samba pe ozo risquer o sambwa mukolo ba komona yo na ba kamera ekozala wala e kamata e tambola nde dikamonga na zo linga te ba mona yo te oza ko sambwa oza ko samba que tu aies raison ou pas. Il y a moyen de trouver une solution à l'amiable. Un millionnaire, famille, obima, oya kozoki sambamba bat. Donc bafuta ki osala musala, osala ki te musala, ozana droit, ozwa mbonga bat. Na malembe ozongisa. Siko te komi ko kena na ba police, to komi ko leba na ba télévision, pona yo papa eza mabe mingi. Tozana besoin ozongisa $30,000 na biso ozwa ki na maboko, oluka place na Kinshasa. Okende na la police, okende na banque quelque part, obwaki mbongo na biso, tozwi mbongo, yo na biso, toza lisusu na likambo te. Mais tango pesi te mbongo na biso, tokolandela yo kaka. Ozala na Amérique, ozala na France, tokolandela yo. Voilà un peu à ce qui concerne Batubazo Kotinda kaka ba message, bon nous ça nous fait plaisir. Quand tozo Sabino kaka bozali na besoin ya problème à Fally Ipupa. Na lo bango un peu en profondeur. Naboyo balingi, félicitations. Naboyo balingi te félicitations. Petit ozala ba fanatique ebele. Na ebi ba mususu ba okamata na papa Molier. Ba mususu ba ko sepela. Hein? Pendant bazara contre yo, nenga yeba kenga ye papa Molier nazaraka pour yo. Et tu le sais très bien puisque on s'est déjà rencontré à plusieurs reprises. Oyebika vient nanga wana zaka mutu nangai. Mais soki saskoyo eza eloko moko batiango sur bon. Batu na bino mingi bayaki batu papa Molier yende okutana ki na angolais wana eza ndenge nini to calmer ango te il y a moyen ko calmer to calmer ango puisque biloka ba télévision za rapé malamu te likamana kutana yibisa India au mari mais azo comprendre te so ozo continuer que to sambwa ba télévision eso biso pas de problème yo gagner lelo o mosusu akamata yake na appel a gagner lobby ainsi de suite na ko sambwisa kombo na ngai okosambwisa kombo na yo wana eza problème ya Idi Omari Domingo okosambwisa olingo sambwisa Fally puisque bato mingi o bazolinga ete petit azokene be États-Unis mikolo azotambola osambwisa ye vraiment papa naza na besoin te ba dommage intérêt mais mbongo ya zwaki na maboko oyo combien neke mikanda $30,000 toza na besoin mbongo na biso ba dépense tolingi te makamba dépense tolingi te bakamba intérêt mbongo na ngai ezala na compagnie de 2011 ata lelo elingi tourner mbongo ebele biso toza ba commerçant hein elingi tourner mbongo ebele zwi mbongo moto kangi mbongo motu lokola mbongo oyo papa tango akufaki atikaki mbongo na Angola okende kozwa mbongo ya bato ezalaka te uyo Fally olingo futa mbongo batu te to calmer to trouver solution mais makambo ya koleka kale réunion sur la télévision na makambo ya mabe de na lingi et comme la yote biso on est déjà habitué on est déjà vacciné et je ne voudrais pas que e bandana nzoto na yo petit encore mikolo yo nzembo misiwan ndema weza kana mutu miso na bandi na yemba lokola ndeko India za lokana uto yemba na matanga
Donc moyen na bango ava et ça été. Chers téléspectateurs, pas lelo émission na biso isili. Bo sepeli yango merci. Bo sepeli nango te. Botonga biso. Ba mususu ta mususu bo finga yo sai loko moko te e ko pekisa biso tout ça musala na biso te, mais musala na biso ezali pour na ko informer batu et ne pas injurier. Faire de l'ironie un peu ezali injurté. Oh na moni bitumba moko ebimaki batu baza ko swana moko akamata ebisi moninga na ya lobi longwa kuna yo ozali individu. Ebi ngai individu. Bongo yo espèce Addis Abeba. Ngai Addis Abeba. Nga mutu na keleke dimanche mikolo nyoso na keleke ko tubela ofinga nga Addis Abeba. Bitumba chers téléspectateurs ko bima pa likambo yo. Moto amonike balubi Addis Abeba ezali un jour nde bato mususu bino moko bozomona mon pépé ba porte parole mususu bakanisaka likambo wana non ezali kaka façon ya kama ko ne pas dramatiser le problème et vous ne verrez jamais na ba propos ya papa Molière injure kama ba allusion kama ba crèche Fally Ipupa bonne soirée. Et ce moyen ezali peut-être nakoya ba ibisi ozo beta concert moko ya makasi papa Molière na mekana ya wana puisque omoni na ya ko encourager pas na ko laxake et ça problème ezali personnalité mais naza na posate na mona yo mukolo mususu devant la barre et si ko za ko décliner identité na yo pe ko koma malgré succès na yo et ko koma se retrouver solution à l'amiabilité. Avec tout amitié Nanganyonso, chers téléspectateurs, émission Alelo Isili et à vous. Bandeko babulingo mukunzi azala na bino tukutanga sanguyela mosuki pe ya santu na nyoyo bino moko bozomona mon pépé. Désormais, suivez plus de 25 chaînes de télévision de la RDC et plusieurs autres du monde. RTNC, B1, RTGA, Digital Congo, Télé 50, Kazarema TV, RTVS 1, Congo Web TV, Malebo TV, Kin Direct, Gloire TV, Kimbangu TV 1, Kimbangu TV D, Ingeta TV, Malebo News, Molière TV, Gospel Africa, Yapiso RDC, TV La Foi en Jésus, RTNC 3, RTK International et bien plus encore. Retrouvez toutes vos chaînes de télévision préférées de la RDC et du monde dans une seule boîte. Orao Télécom. Nouveau stock de décodeurs disponible. Commandez dès maintenant votre décodeur à $99 ou €99 pour être livré à partir du 15 mai chez vous. Pour plus d'informations, appelez 001 214 988 54 96 ou visitez www.oraotelecom.com. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte. Tozongi na lokola na lobaki na ebandeli affaire Fally Ipupa nde na kanisi ezali dossier ya lelo oyo trovandi lango pendant quelques instants notre temps étant ils ont toujours na temps mingi te. Fally Ipupa il fallait qu'il abeta concert na Angola. Producteur mioko aeko sollicité ezali Domingo, producteur Domingo wana akende kobeta kuna. Bayokani bakofuta montant nini. Liboso ezalaki bakofuta $20,000 so $45,000. Kaka na bampiaka mikolo yo Fally akamati asengi lisusu $10,000. Na contrat na bango, contrat yango eza ndenge nini? Vedette lokola vedette internationale, Petit aza vedette internationale, Fally aza vedette internationale. Oyo baninga mingi bazoyo kilaye likunya. Bon, c'est que tout à fait normal, tout ça na mboka oyo soki moninga azopela, bota o papo ya bama tembele, azo sepela mingi te ndenge tozo sa musala na biso. Fally Ipupa azalaka na maison na ye ya production. Maison de production wana nde zwaka ye en charge ba contrat na ye nyonso.
mais mukolo wana lokola Domingo asa kolukaleka ye pana ke aya kobetisa ye nani concert na Luanda fali ayambiye awa na Inter te bato mingi bazoloba fali azaka na bureau te yo na fali ebandi ndenge nini likambo nini bino na fali ipupa nabengaki ye na telefone monsieur Fally Ipupa naza na besoin na yo oya kobeta na Kabinda alobi oui yaka na Kinshasa po tokutana d'abord tango na ye na Kinshasa na tuni ye ozalaka na bureau te ote awa kaka na kosala repetition lobi moyo ya mbangawa ezate lobi tango ozala disponible benga ngai po ya mbangai abengi ngai na Grand Hotel ayambi ngai mbala moko mutakoti na gabene kuna akekozwa kontra oyo na kebololi nini wana yambio tango tosoli na wimbo papa ngai na yaki na mbongo pokende kobeta to bandi ko discuter kobeta ngo e bandaki na 50000 to discuter to 50000 dollars 50000 dollars to ko discuter la caché na ye pana ke no beta na Kabinda oui na Kabinda maintenant to ko sola to suki na 45000 dollars pour assigner contrat na hotel wana ayeko pesa ngai contrat na wana to signature contrat to signer contrat na pesia $20000 cash na futie boy na pesi na tunia papa ko kende kan na tunia lingo kende na avion nino lingo kende te ba avion wana ya njili na matango te pokeza muke boy bombo papa yebisa biso nini olingi oh na kende ngai na mutuka ça va mutuka to oui OK to zana agence moko ba benga W et kende kana mwanda ofozo mutuka wanda okende na kena solena batwana ba lobby non pas de problème biso tozongi na biso pas de problème au fouti na fouti déjà mutuka OK la sabiso mukanda na futaki W donc o avancer Fally Ipupa Fally ayambiye awa na Inter te bato mingi bazoloba Fally azaka na bureau te ata lokola bureau de ba bureau de bazaka pe na isika te kaka kowaya waya wana babimisi $20000 Fally abimisi contrat oyo atambolaka nango normalement producteur nde ifalaki azwa contact na Domingo Fally a signé bayokani $45000 $20000 bapesi bakisela ngai isusu $10000 $10000 babakisi $15000 tokopesa yo wana okozala na concert na Angola. Domingo abandi campagne na ye abandi ba publicité na ye bolanda bino moko sur Molière ndenge nini Domingo angolais de surcroît asali puisque ye pas un fanatique à Fally biso nyonso tolingaka ye bato bele balingaka mais tango oza na comportement wana oyo lobi ozaki miyibi pardon Alô Cabinda, a saudar o Dia de África. A Cogeps apresenta grande show com o congolês democrático Fally Ipupa e a diva da música angolana Yola Semedo. Dia 20 de maio, noite de gala no Pressmar. E dia 21, show da juventude no Estádio do Tafa. Ingressos já vendem nos locais habituais. Faça já a sua reserva. Patrocinador oficial Cogeps. Cabinda, tô convosco. Mais à Sikoyo, le 20 de Fally falaki à beta. Nandenge bayokanaki, il fallait que bango baya avant. Yo si on esira nini ke okobeta le 20, bino bozoko tape na Angola le 20, puna izalaka au moins bakosala ba caravane, ya bato bazo tambola na ba vedette pana ke producteur a récupéré mbongo na ye. Mais il se fait que mukolo wana producteur aye kozwa Fally. Fally alongwe na Kinshasa. Il y a un orchestre. Il fallait qu'il y ait avant, orchestre précédé bango, 2 jours avant. Il fallait qu'il y ait un Mukolo, il y a un concert. La frontière, les musiciens Bazali, mais mon cher ami Fally Ipupa DiCaprio. Basala le fils que balance. Avant que Yokota na podium pour na oya koyemba. Nani balance ango, osalango na l'air nini. Puisque on s'est présenté na frontière, Domingo a se présenté na frontière, aussi on liaki l'arnaye $30000, $15000, il fallait pas payer ça avant que comme concert et banda, likamonini et likaki.
likambelekaki ke Domingo kwa kazwaki ba autorisation nyonso ya ministère ya culture na bango et autres na frontière il fallait ki azala wana pona ba pesa visa volant para batu bakota. Mais mutu wana oyo il fallait que ça musala wana il semblerait kazaki na retard. Agent oyo il fallait que tia caché pendant que fali na équipe na eba leka azaki na retard puisque fali azaki na frontière. Du moins ba musicien na bazaki na frontière. Wana fali aye kokota avandi il était là je crois à partir de 11h 10h 11h. Wana Monique visa bato visa bazo ya ko zoyete. Ba bengani na Domingo. Domingo alobi non, moto il faut tia visa puisque bango baza au moni frontière za quand même en dehors ya ici qui fallait ba beta agent wana za koya. Aza na retard patienter aza koya. Mais dit qu'après alobi non, nga za vedette. So bino oza bien organisé te wana italibino. Nga en tout cas na bae ale. Na zongi Kinshasa na kobeta paye concert wana te. Oh. Mais yo zwa ki 30 000 là-bas pas no concert. La loi. Notre client, M. Domingos David Tati, de nationalité angolaise, a appelé les cités en citation directe, pas devant vous, pour deux faits infractionnels. D'abord pour abus de confiance et pour extorsion de signature. Et vous allez constater, Monsieur le Président, que pour ce qui concerne l'abus de confiance, notre client avait conclu un contrat avec les cités Fali Poupa pour une production musicale en Angola, précisément dans la province de Cabinda. Et, Monsieur le Président, il avait été convenu que le concert, la production musicale, devait se dérouler du 20 au 21 mai. Nous étions à ce moment-là en 2011. Que le parti pour la prestation de l'artiste musicien, et celui-ci, les cités devaient percevoir 45 000 $. Et un acompte devait être donné, notamment 30 000 $, et les 15 000 étaient réservés sur place à Cabinda lors du concert qui devrait avoir lieu. Vous avez le contrat, il était stipulé dans le contrat qu'à la réception, à la signature du contrat, M. Fali Poupa devrait verser, voilà, à la signature du contrat, il devait verser 30 000. C'est ce qui a été fait parce que le contrat est là, il avait été signé entre parties. Et la décharge que vous avez, c'était le complément qui avait complété les 30 000 $, parce qu'à la signature, on lui avait donné 20 000. Le contrat est là, Monsieur le Président, la décharge est là aussi, pour que l'artiste et le musicien le perçoivent sur place. Et il avait été convenu, ça c'est pour l'organisation, que l'artiste musicien devait fouler le sol de Cabinda 3 jours avant le spectacle. C'était pour des besoins d'organisation. Et que ça, qu'à cela ne tienne, l'artiste musicien est arrivé à Mwanda le même jour du concert. Donc le même jour où le concert devait se tenir. Donc disons qu'il est arrivé à la veille du concert. Et il a été logé par l'artiste, par l'organisateur, notre client. Il est arrivé à Mwanda. Il a été logé le 19 à Mwanda parce qu'ils sont arrivés le soir. Mais le concert devait se dérouler. À Mwanda, il a été logé. Suivant. Oui, bien sûr. Il était logé. Il a eu les personnes qui sont venues pour le concert, ces musiciens qui sont arrivés. Il a été conduit à la frontière le 20 à Yema. Là, ce sont les personnes qu'on avait enregistrées à l'arrivée. Il a été conduit à Yema. Et lorsqu'il arrive, Monsieur le Président, à Yema, toutes les formalités. C'est déjà à Angola. Non, Yema, c'est chez nous, à notre frontière. Toutes les formalités étaient déjà faites. C'est-à-dire que
on leur a donné ce qu'on appelait le visa, le laissez-passer collectif. Parce que pour rentrer là-bas, il faut un laissez-passer collectif. C'est comme ça qu'on a fait cette liste-là. D'ailleurs, il était convenu 29 personnes, mais il est venu avec 32. L'organisateur s'est arrangé quand même pour que les 32 foulent quand même le sol. Et il a eu le laissez-passer collectif à Yéma. Il était question maintenant qu'on appose un visa du côté de la frontière de l'Angola pour qu'ils entrent. Et l'agent qui était chargé, l'agent de l'immigration angolaise, qui était chargé d'apposer ce visa-là, devait venir du centre du cabine. Là, il y avait la direction générale, la direction provinciale de l'immigration. C'est comme cela qu'on a demandé à l'artiste d'attendre, de patienter à la frontière, parce qu'il était 13 heures, il devait patienter pendant quelques temps. Et lorsqu'on arrive à 15 heures, l'agent n'était pas encore là, l'artiste a commencé à bouder. Vous savez, en 2011, il venait de briguer une étape de succès tel que pour lui, on ne pouvait pas le faire attendre même pendant 10 minutes. Il dit, mais non, comment moi je ne peux pas continuer à attendre, sinon je rentre. On lui dit, non, vous attendez parce que les concerts de l'autre côté de la frontière, il y avait déjà une organisation. Il y avait des bus, il y avait des fanfares, il y avait déjà qui l'attendaient. C'était le jour de 20, le soir. On lui a dit, pratiquement, l'artiste impatient s'est décidé de rentrer. Il a plié bagage de lui-même. Et lorsque l'agent arrive pour apposer le visa d'entrée, on constate que l'artiste était parti. L'organisateur a commencé à rappeler l'artiste qui n'a pas voulu entendre ça d'oreille, a commencé à injurer l'organisateur, vous n'êtes pas organisé, moi je ne peux pas attendre, comment vous faites attendre, moi je rentre. On lui dit, mais non, le concert est prévu à 20h ici. On n'a pas de visa, vous entrez. Et d'ailleurs, on lui a même donné l'exemple, parce qu'une fois, Ferregola a été produit par le même artiste, celui-là, il est entré pratiquement 20h, pendant qu'il y avait aussi concert. Le monsieur s'est entêté, il est rentré. Détenant au devers, lui, les 30 000 $ de l'artiste, du producteur, de notre client, et il n'a jamais voulu les rembourser. Na colère wana, oh nazongi Kinshasa. Puis si on kotaka na Angola, on sala paye 2 jours, 3 jours. Ndeni no kamatezi so lobi na kanda wana na kivedette na yo. O lobi nazongi nanga na Kinshasa. Wala bato wana bakomisa siko batala Fali. Zonga bakomo bondele ya zonga, lobi jamais nga na zonga na ngaite. Ake na 30 000 $ à bato. Et ça les makate DiCaprio et ça les makate. Oh tala na contrat wana ezane nini? Contrat wana yo sinyango, mais au nom ya producteur na yo. Contrat wana eza na valeur juridique nini? Le bien mon requet. Ndenge to komaine fallait komaine la frontière avec tout son groupe. Normalement suite à une capacité na on a code ça. Normalement on a contrat et ça bongo. Je vous donne un exemple, une parenthèse. La francophonie ils ont été le 12 septembre. Ah ouais. Va recevoir l'artiste la route à la fouine, va soprano, va route à Libanda. Il aura fallu à l'affiche le 12 septembre. Francophonie va être programmée pour l'année 2014. Va foutre à Bissonbon, on a un contrat, va signer 15 000 $. Non, c'est exactement semblable. Et Bolaïe, quoi. Ils ont dû annuler le concert. Bah, Sibiso, moi, bah, les Moussous, bah, Boïkoya, par rapport à Makambo Ebola. Année où, bah, Kofuta la même somme parce que concert, on a, et Beta m'a quitté, suite, il y a faute, n'a pas bah, j'ai qui bon, fallait être dispo, il y a Beta. La foot, bah, ça, on a besoin au Kangai, la foot, la même somme, année où. Ils n'ont pas compté parce que le contrat, c'est le même contrat, Mouto Azoa. Et le baki que concert n'a remboursé en cas il y a force majeure, tremblement de terre, tsunami, sinistre, grève, mort, soit man a koufi ou bien yo producteur au koufi. On a tout cas le remboursé bon. Tant que la cause on a été, ils ont suite à une capacité na yo au côté au respecter le remonté. Je me rembourse, c'est écrit dans remboursé en moté. Soulé, aux a tout à fait la raison. Et ce type-là, ce monsieur-là, n'est pas venu avec droit au côté à Yaki Dangote. Mais Boza Naba, élément nyonso Naba, voilà que vous Kamata, oui, bon père vraiment, s'il te plaît, sonné. Voilà que
Fali azongisa mbongo wana te, puisqu'il n'a pas respecté, voilà. Il n'a pas obtenu les autorisations, il n'a pas dans le cadre de sa frontière. Mais Soki Balobi, ah, Mama Soki Fali n'a pas essayé de noter, à la cadre d'un musicien, mais Bino Boyebi il n'a pas respecté. Mais comment est-ce que vous avez dit sous une chance à dénigrer Bino que acte transactionnel wana le kutana na signé en hôtel. Bon, non, il n'y a pas de pour reconnaître. Non, voilà. Je reviens un peu en arrière, c'est juste 2 minutes. Ouais. Fallait prendre une Jeep et un bus. www.com. Oui. Tokoji okende www toki. Voilà. Et le marqué c'est moi oui. La vérité jusqu'aujourd'hui, bah comment on va monter la frontière ou non? Responsable qui en chef jour on a DGM. J'ai oublié son nom. Tout est que sur l'année avant-hier. Ballon lié on a bâti na loi là-bas. A ebisi biso papa bovanda nyenga vous na yogelaki fali mawangai mutakome ko presser fali azonga. Il nous avait signé des documents, Azan a copie, à ebisi biso le jour où vous avez besoin de moi na koya ko témoigner. Azan en fonction. Maître, c'est la parole de l'un contre l'autre et dans la valeur juridique à mon côté, c'est la parole de l'un contre l'autre. Je crois que l'avocat est là. Ah bon, ben, il fallait venir avec les documents. Non, bon, quand on aura ce n'est pas légal, maître, n'est-ce pas? C'est la parole d'un absent. Non, la parole de l'un contre l'autre. Non, le témoignage c'est une preuve en droit. Ok. Enfin, bref, tozali tribunal de, tozali kaka bato, nandenge toyambaki Domingo, nandenge toyambaki ba petir na biso yo sule, nandenge toyambaki ba avocat ya Fali. Tokoti ka pe ndenge wana te bise bato bazo tu na biso makambango ezo kende ndenge nini. Fali akena 30 000 ba bato. Soit disant, Domingo yo solo na contrat. Oh! Contrat payé, o eza valable te. Domingo aye kamata. Alandi Fali te alibite mutu na ngai. Zongi selanga mongo na puisque mongo na pesela ki yo. Oyemba kite. Na frontière, il y a aussi des problèmes administratifs eza kate na bato batia biso na ba frontière, pa na kotungisa ka ba musiciens, pa na kotungisa ka ba population, eza kate. Alors, au règle que, ou bien on soit précaution, on l'a qui s'appelle que, il y a solo, nazaki na frontière, il y a yakite, Domingo ayaki. Fali poupa Domingo ayaki. Yo kamati, ozongi na yo. Ozongi na 30 000 na ye. Oye, bisa motolobi, non, yo, solo na contrat. Domingo alandi awa, alandi Fali. Fali comme il a non, solo na, ba, avocat na ngai. Nataka babillet, na sala dépense et belé il y a 50 000. Banengaki bakanga kuna mais madame moyo ayaki ye mutaki kobeta ye petuna ki Fali azawa. Ayaki nanga pe na frontière. Aluka Fali po ayebisa yakota. To monaki ete. Wana simbite Domingo akamati afundi Fali. Domingo akamati aye na Molière aye kolobaneni ni Fali azonyo kolaye puis ça fait 2 ans 3 ans Fali poupa ozongo sambongo na ete. Ah non soko lingi na ya kobeta lisusu bakiselanga $70 000 puisque nga mikolo na komi vedette il faut $100 000. Ah papa Domingo alobia wa pani papa Molière akoti na likambo puisque biso toyambaki Domingo. Wana toyambi Domingo Fali akamati atindi batunaye bakamata bakanga Domingo afingi mutu pe Domingo a relaté nazali avocat ya Domingo te oh yo papa Molière ozo kote la angolais oite ba angolais bakamata ka banyoko la kabiso papa toza ba escroter toza pays ya ba escroter botu na ba Uganda oh baza ba nyongo ya Congo baza ko escroquer Congo. Les bisous de ça, tu as escroqué mon côté. Ah, ça angolais. Ah, babeta ka bangolais. Ah, il faut tika ya. Ah, bisous de ça ka fanatique à Fali. Mais, ngai pe za ka fanatique à Fali. Banzemo mususu kwa kaye, aza jeune mais nalinga banzemo ne mingi penza. Même petit mais tokuta kana kana it. Fali tokuta kana yo. Na Molière tu es toujours le bienvenu.
Ben émission de ça, les amis de Wechi, tu es toujours le bienvenu. Ba disque na yo to tiaka, ba clip na yo to tiaka. Donc na likambo ya Domingo ezali correct te. Okamati otundi soule. Ye na avocat oyo tokutanaki na ye Papi Kibens. Bokamati bokangisi Domingo. Boko ofunda ye non invitation dommageable ceux qui babiloko ni nini bakamati Domingo batie kraka. Motaye ko senga ne mongo na ye batie kraka. Mais Boïse bokei contre la justice. Puis c'est yo zala quitté. Yo ndo zali plaignant. Plaignant au pénal, il faut yo moko nde okamata o sala plainte na yo, o certifié plainte na yo, nde plainte na yo zali valable. Mais yo zala Paris. Otindi procuration par email, soki WhatsApp. WhatsApp ango batuna ndeko India yende alinga mingi ba WhatsApp soki kende nini mais enfin otindi WhatsApp. Procuration na WhatsApp. Et ça les makate. Tu dois être là. D'où balobi au sali arrestation arbitraire. Bakangi Domingo. Sous base de dénonciation na yo, mais yo moko zala quitté. C'est une infraction Fali Poupa. C'est du pénal. Okangisi moto yo moko plaignant il faut zala wana. Yo zala quitté. Ba petit na no soule na ibisa ki on habita là. Bozo conseiller Fali Mabe. Bosala likambo ete bokangisa Domingo te. Tozalaki na bino na palais de la justice sawa. Na ba couloir. Na yo maître soki Kibens. Je confonds entre Kibens na Bondonga. Bondonga te Kibens. Na ebisi bino boza ko sala erreur. Fali aza vedette. Maza na besoin de publicité en ndengo yote. Puisque moto wana bakotika ye. Batiki ye. Batiki ye pour anine. D'abord puisque c'est arrestation arbitraire. Non seulement ils ont arrestation arbitraire, bah konzina biso va ebi likambo wana. Puisque procureur général oyo ya Angola akamati a saisir procureur général oyo biso. Yo lobi non na kenobeta na Angola problème ezate. Wale za PMI biso beto kansaka na kei na ke Bruxelles ba combattant ba obeta ngaite tant so mona usina nous frappe et puis ba longoli au poussière donc ba na raté. Yo le bio que na kobeta na Angola oyebele oni eso c'est lokunate mais tant bien même wana yo kamati OK na Angola ça c'est encore autre chose à voir okozonga ndenge nini ça wana pe tokomona mais procureur ya République ya Angola alobi non même ce qu'il fallait ayawa tokanga été pona nini puisque contrat wana esinyami na Kinshasa esinyami na République démocratique du Congo donc justice ya République démocratique du Congo nde eko trancher likambo wana nazana mukandawa ya leta ya biso lokomona ngo après oyo ayebi kotangazana ngo pe totindaki manager na ye leta biso alobi que Fali Nangola to salaki contrat te place to salaki contrat na Kinshasa nta ba mi konza Kinshasa bango bakoki kosilisa makambo oyo eza biso te Angola likambo mosusu tango to sali Fali Mabe Nangola batu nyonso bakoloba bakontendre makambo na ndenge mosusu soki bosali Fali Mabe Nangola batu misusu bakoyoka ngo mabe oui bakoloba non tala bangolais babeti musicien na biso bakangi non yango tolingi makambo sila awa yango toye awa tozoloba polele batu nyonso bazoyoka makambo contrat esalamike awa na Kinshasa mbongo bapesaki na Kinshasa nta eza mboka Kinshasa akoki kosilisa makambo na Kinshasa justice ezali pe alobi répéter ngo papa alobi na Kinshasa pe ba mikonzo bazali uti ko yamanga sikoyo na chef munene pe ya Kinshasa c'est quoi nani wana procureur ya République awa ya Kinshasa na Monique oui aza motu azape akanisaka mais za bien te mutaya ko yakawa kuvanga kana ba hotel Fali kokima non biso to zaka ka besoin na mbongo na biso makambesili voilà pourquoi
ba avocat ya Domingo bakamati baki au porter plainte pona abus de confiance ya l'art ya batolier mo beta quitté bakamati osali extorsion à signature je wana Domingo ayawa na basoda bo entouré ah non solingi to kendo beta lisusu signer mukanda bo signer ce mukanda, ça c'est un langage que lui na ngoko na likamwana te. Et arrestation illégale basengio 3 ans bakangayo au foot à 150 000 $ et pas à Domingo et etc. Des dires établis en fait comme en droit l'infraction d'abus de confiance à charge du cité tel que prévu par l'article 95 du Code pénal, livre 2, de le condamner à 3 ans de servitude pénale principale et à une amende de 300 000 francs congolais, de les condamner aux dommages et intérêts qui seront estimés justes et équitables par votre tribunal. Likamwana ezali pris en délibéré actuellement dans le badayo délai ici et l'équipe ba juge au boza comme na bilili ba juge il faut ba rendre sentence na bango sentence ou na le jugement na bango il faut ba rendre jugement na bango toza kozela et ce qui batikio fali Domingo a okende na appel soki Domingo alongi a okende pe na appel puisque bato petit nanga fali pupa DiCaprio bato bazolinga yo te bakotika pe likamwana te puisque rêve na bango eza nini ba mona yo na tribunal au telemi oza wana baza kotuna yo komo na yo nani o fali prénom na yo ipupa surnom na yo o lingolinga te bokene na appel oya kolonga soki Domingo soki yo mais yo ko perdre puisque ba bengisaki yo yakite tu es obligé d'être là nde sika bato baza kolota bazo soma soki ba makasi pala ke ba mona kaka photo wana DiCaprio encore petit na mona ke mukolo wana ah ndenge okati suki dali DiCaprio wana eza kombo ya koko na yo est-ce que ça comme à côté angolais te voilà likambo na ibisa ke ngabi fali kamata il y a moyen de calmer cette histoire il y a moyen de négocier pendant likambo wana et ça les maté ba mona yo na bar te ba mona yo zo samba te pendant 30 000 $. Na pesa ki batwaza pembe na yo soule boni ovandini mais yebisa fali non il y a moyen de trouver une solution à l'amiable pour na vedette nangai petit nangai fali pupa asamboate mais so komonike oza ko samba oza ko pela fort okyo samba te okosamba pe ozo risquer o sambwa mukolo ba komona yo na ba kamera ekozala wala et kamata etambola nde dikamunga na zolinga te ba mona yo te oza ko sambwa oza ko samba que tu aies raison ou pas il y a moyen de trouver une solution à l'amiable toka ko eza un millionnaire o fali azabo yeboyebe obima oya ko zo sambamba bato porque bafuta ki osala musala osala kite musala ozana droit ozwa mbonga bato na malembe ozongisa siko to komi ko kana na ba police so komi ko leba na ba télévision pona yo papa eza mabe mingi tozana besoin ozongisa 30 000 $ na biso ozwaki na maboko oluka place na Kinshasa okende na la police okende na banque quelque part obwaki mbongo na biso tozwi mbongo yo na biso tozali susu na likambo te mais tango pesete mbongo na biso tokolandela yo kaka ozala na Amérique ozala na France tokolandela yo. Voilà un peu assez concerné Batubazo Kotinda kaka ba message bon nous ça nous fait plaisir quand tozo Sabino kaka bozali na besoin il y a problème à fali pupa na lobango un peu en profondeur
na boyo balingi félicitations na boyo balingi te